Popolipon, 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 popolipon. Beaucoup de bapalin, ba diaspora, beaucoup de bapalin, ba combattants, beaucoup de bapalin, ba congolais. Au monde entier, na 5 continents, mon kili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue. Info ya sûr. Et repesa ma solo. Dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi tosangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier. To s'abonner na Congo Dialogue Info. Et si nini bakomona mwana mwasi oyo na idéologie. Francine Ngembe. Nga bakuluna koassainir ba marché pirate sila et puis koluka ko lutter contre nuisance sonore. Mitindo wana tozwi yango ipa ya commissaire provincial général Blaise Kilimbalimba apesi biso mitindo na mitindo wana tozali kokoba se ko exécuter yango. Awa nazali colonel Mbusa commandant district ya Changu commissariat urbain tozali ko ya kopesa population maitosali ba résultat oyo tozokozwa par rapport ya ba appel na bango par rapport na ndenge population eza détresse ezoko benga biso na par rapport ya musala biso de routine. Chaque fois tozo présenter bakuna tozo kanga tozali kotinda bango na auditorat directement bake na prison ya Ndolo. Oyo tozali na bango bazali catégorisé na nani belé au colonel Hélène ko expliquer bino. Tokangi batu na quartier 13. Bakuluna de part et d'autre. Tokangi bango nyonso tozana bango ya quartier 13 bango wana bazawana. Quartier 13. Quartier 13 Tombola Musapi. Njili quartier 13 Tombola Musapi. Tombola Njili. Tombola Musapi. Tombola Njili. Tout classé bino bien. Bakuluna oyo bazali de part et d'autre ne babunda kaso bawela kama bele soki nini et puis ko bunda oyo ya makasi na ba machette. Bien, à part Njili quartier 13, de l'autre population Njili quartier 13 balobi to pemi, to bandi kolala mwa pongi. To kangi lisusu bakuluna mususu na Masina. O bazo terroriser Oka, Boka na Masina kuna bakasai. To kangi bango bazali ebele awa nyonso nombre to kopesa bino. To bimi wana to kanga bakuluna na Betani na ba machette à pleine ville. Betani ezali musika te kolela kimbuta na ba machette bomoni bango na ba machette na bango. Baza batu moko extrêmement dangereux également lokola ya 13 na ya Masina. Ya Masina ba musumeme bakotoli batu na église bazokisi bana baza sans pitié. Soki ba lamba bumi ba nyau bazuma kila nyau basangisi yango na nani masanga ya supu na tolo oyo na uta ko verser plus de 400 bouteilles ya ba whisky ya milai milai so basangisi yango bakaza plus dangereux so kati yo pota za na pitié ta moko te. Responsable na bango azali awa papa omona ndengo wana za handicapé aza mwela o kuna. Cet handicapé c'est lui qui est berger qui regroupe chez lui il y a des réunions à réunion pour na koyeba place nda okendo côté la bateau population a fait ezala passe. Alors sur base de renseignements fiables nous avions opéré des opérations ciblées de toyeko kamata responsable na bango na kati ya ndako tokutaki moko te tokuti bango pe appelé na action bazomela ba bangi tout ça pour ba planifier ba opération na bango. Moto yo ata quel que soit handicap azana nango na kotika ete. So na tiki c'est-à-dire population ya Masina et continuer koona puisque ce n'est pas sa première fois d'être arrêté à l'époque na ba fichier na biso vérifier que azara nani cheval de retour. Maintenant moto yo zo mona oyo musala na ye ko droguer ba motard soka droguer ba motard abotoli bango moto victime yeyo azao c'est victime ba droga ki ba botoli moto. C'était comment monsieur? Azoenga na kimbuta azunga comme tout OK il est tout et na écoute premier jour to soline bien a libérer nga pe mbongo deuxième jour ayo benga na de bonhomme to soli pe bien troisième jour ayo vanisa na bar nde apesa atilenga drogue na kati ya bière yanko
atogenga nalali 3 jours na boulevard place bakobwaka nga na bouchaka te na lobaka te nde famille yakozwa nga na ke koseretrouve na hôpital. Très bien. Baoyo bakolege oyo na ye mpe mosala bango babenga bango bapostura korécupere biloko ya bato kobotola ti akesali erreur aza na machete yango moko esokisi ntango bazobunda na moto alingi abotola biloko oyo kote oyo ka ya mort d'homme ya policier babumai policier na biso ajida na Kimbaseke sima ya mezo kominala ya Kingasani ya Kimbaseke na Kingasani ntango babumi ye aye intervention na koya intervention kanga bato barécupérer policier balingi bawele munduki policier abeti masasi na grand frère na ye grand frère na sa nini akufi policier balandi ye babomi pe policier sur place policier wana pe ndenge babomi ye epesi biso pasi tosalaki descente tuko constater bato basalaki opération de bandeko bazalaki 3 mibale baza déjà transféré na niveau ya PD bato ils veulent pas dénoncer. Pas dénoncer. Biso moko na mayel na biso sur base de renseignement, sur base de cartographie criminogène, to bandi ko kende ko kanga bango. Mais ba para bango moko balingi ko dénoncer puisque ces affaires ba comme ça pour nous na la job. Pour nous na ko somba biloko kolia, akosomba biloko soso tout ça Thompson apesi ba para balambi ba para ba bombi. Pona ngai biloko wana ezate na ko kanga bango nyonso. Ti so to kanga ba centaine de boy ba kei, to kangi centaine de ba kei, to ka faire de fait ba kosila. Bazana motango baleki même 5000 te na chango na kosisa bango ndenge nazo kende titi bakosila et puis chango kovanda oboko osokoli bilamba na yo otandi libanda okokutango puisque la plupart ba kuluna na moi ici les machettes comme la nuit d'autres utilisent des armes bazo côté la kabak mais so mundi bango na moi mal tambola na mundu ezate puisque bakokanga ye aza soldat mais na butu ils utilisent les armes et bango bazo cacher quelque part toujours continuer à mener banquette en profondeur pour que toi koye bana place ba ba matériel na bango. Mais sinon tozo croiser maboko te tozali kola la pongite likola bato chaque jour nous sommes engagés pour que tout ça bakulu na oyo. Connaît les na ko expliquer bino pour bon comprendre so que mutakufi pour la bangane fête o zala ke fête na quartier bango ne fête na machette na ba so la longo na bango na zone ekiri oyo na betani oh ye moko chef ye moko colonel azaki na action matanga azaki na betani bango se grouper babengani na bana matete o de bonhomme baye basangani na machette na bango pona ko bunda na betani ko bota auto biloko téléphone le kate même moi mati kolongole perik na suki awa ba posu o monyoyo bakangi bango et pas agent na biso ya parquet ya biso njila wa ndazu de postu wa oyo ye moko machette na ye on bota ya moto et se renverser et kati ye moko papa ozomona papa oyo escroc ya munene moyiba moto papa oyo ya changer mode de practice na ye abi na iposo aboye simba te
akozwa mwana akosi garçon ke non na loué yo akoluwe be bien premier jour afuti mbongo et deuxième jour aller ameso droit akena moto na ye ye na pona boka police Dieu merci garçon na ayebo kufa te nazona ekiri ozomona oyo tolali te butu lokola moi njili ekiri risi ya njili ne bazali awa quartier 3 quartier 5 quartier 9 quartier 10 et 13 omoni bango ekiri nango risi donc bango baza koopere même ntina baarme tokosala tout tokoma bango na suka soki asoki toespere mpe manzambe tokozwa baarme wana parce que bakotela moto botushu na arme et puis baza moto mwonso comme se badejouer biso bayebi ke patrouille bamoni na patrouille bake na gauche ya bango bake na droite tokosala tout tokozwa bango kaka nde baza présente lelo bo nde baza présente barame na bango eto bientôt là mwana mama azali ya te ozomona ngo yo telema ta exemple telema ta oyo telema yo fana tata tino ta na koma ta face kele kuna baluka boye machette bango na bango bango na bango tali basali ozomona oyo bauti njili brasserie mosala na bango kobuka baclotire balopanga bato kokwesa baclotire balopanga bato oyo wana njili brasserie kobuka baclotire balopanga bato tosala bango asikoyo total 102 tozo repartir bango oyo bakende justice militaire bazali oyo bakende parquet bazali na oyo bakende Kopovkin bazali Machallah. Bon, contactez biso, eza ba numéro ezali ya biso, ezali awa ezali fixe. Toza ba téléphone na biso, eza intervention à chaque fois to yamba biso. Na ba numéro na biso to na 4 numéros eza opérationnel nuit et jour. Et 5e numéro ezali ya chef yemo numéro 1. Ba numéro na biso yango. Numéro chef na biso yango 085 14 38 026. Numéro oya biso intervention awa. Na Orange toza 089 77 65 202. Toza na 098 43 43 zela chaka bozo mama boso mo ezali 089 77 65 201. Toza na 098 43 51 190. Et puis toi, on a 0,90, 142, 13, 66. À la fin, toi, on a 0,83, 511, 87. Mais on peut vous en facilité, puis bien vous voyez, et permettre bien côté vous allez, vous allez bien dans biso. Papa, Zuyayo, ne combat lié pour Zuyayo. Nous sommes tous venus dans biso. Et permettre que vous en facilité aux options qui n'ont une rapidité d'ailleurs. Avec les côtés zo. Ok. Le commentaire avec les côtés zo. Ah oui. Ouais. On l'a rabattu. Bah comment déjà, bah comment? Kambami na connaît Mboussa John et après vous connaît Roger. Après Roger vous inga aigle kotazo. Après tout ça na major na biso. Déjà pour appuyer gestion avant kombo ya major John. Awa na chango tozokuta musala penza eza makasi. Donc mabe nyingi ezokima kuna eye kobomba nde awa na chango. Bana oyo bazosala ete baparent na bango bazala na pasi bazwa kimia te et population la pongi te. Na yango biso tosala la instruction ya commissaire provincial na biso général Blaise Kilimbalimba. Wangi maboko na biso te toza pona kopesa kimia na ba famille na ba autorité nyonso ba kotoza mikolo kola ba mike. So na maiko banda na famille oyo bomoni deux garçons bozomona ba escroc
baescroquer mutu mbongo ya voyage na baage na bango mikolo ni bazomona oyo baescroquer mutu $2500 lelo ya voyage mpo akende akosi ye bale mbongo na ye voyage eza te nde omoni bango bakubeli na boko ya la police oyo ozomona oyo mosala na ye dissipation ya munition de guerre policier donc ye mpo na babeta munition mpo na ye pamba ata fane kaka boka ata ekomi na bala obeta bala ebobeta bopake na mire ke ezonga ke kopointe na mutu mosusu akoezoka pota oyo atangama ye te ye wana tokotindi na ye na justice militaire tokolimbisa moto aboye te mpo so tolimbisi ye bakokontinue osala toujours mabe policier na biso awuti totika biso ya lesela une semaine tombilongona oyo aza parmi bato aboma ye policier na biso bazalaki 3 véhicule ayaki ya plein premier tour déjà basi bakendaki de voyage na Kopofkin ye azokende lelo sur le 6 voyage awa ye azokende lelo na ye awa groupe eza masine na Petro Congo bango so basali opération bakima kaka monde opérandis na bango suka na mai wana ya se kuna so bakiti na mai wana loso bakwe kuna na kati akomi kosala lokola mutu awasala bilanga nzoka otosala opération bazosangana bango nde bazali wana bazosangana bana Zaire kana kati na bango wana na ekiri oka bango na bango na boka bazoyoka ata mokie te bana bazobomana lokola leta aza te biso tolemba bango te butu lokola moi totikila mbeto na biso bandako na biso mpo tokanga bango kimia ekota na mabele oyo ezali Petro Congo bango ozomona awa awa Kimbaseke na mokali uti mokali bapele ezoya butu lokola moi balingi kimia ezala te babi bango bazala yango civilize te ndomoni bango wana mikro lokola bana mike so na bosani te oyo ntango batindi ekipe oyo bayaki siri na ekipe oyo ke baye mpo bazwa kimia batalala pongi batambola 22h 23h ti ozongi na ndako na yo bapesa confiance na biso badenonse bana wana esika babombanaka esalaka biso mpasi makasi komona parent bakangi kuluna akei na makala parent aye aparveni kokongola mbongo na bawenzi aveni bawenzi wa baveni wana akongoli mbongo mpona lofuta ya kuluna na bima esalaka biso mpasi makasi batika leta aredike bango bazwa kimia epuis badenonsa bana wana sans pitié mpo eza intérêt na bango moko so bakontinue ogarde bana wana bakontinue ogarde fruit ya kopola kati na fruit ya malamu nyonso eke na kopola eza malamu te oye na société basociété ebele boyokanisa te tokóma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekóma lobi mwana abimi faser akimi ndako mwana akomi na balabala mwana akomolala na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux te